discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu, et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Le lot Ozali, dimanche le 30 juin 2019, Boébi dimanche, le lot Ozali, jour Nabiso, il y a indépendance, mais Misusu, Balobaki Kezalaki jour, il y a soulèvement populaire, donc avant Nabanda émission, Nalingina Tuna, Martin Fayoulou,
soki soulèvement populaire et salami parce que tout ça la émission à monene concernant journal lelo na makambu surtout eleki donc na lingi na tuna na ebité soki soulèvement populaire en salami soki lobby lundi Martin Fayulu a prêté serment en tant que président de la République donc to ebité mais tozali komona ke soulèvement populaire en et salamité parce que soki salamaki to lingaki koyeba donc toza komona ke Martin Fayulu peuple congolais à landara makambu oyo ye asengaka te donc soki pona ngai na ba conseiller na ye moi je trouve que Martin Fayulu azali na ba conseiller bien te pour soki nga nazali conseiller ya Martin Fayulu na oyebisa ye atika ba aventure azali ko sala peuple congolais lingi so ba aventure te a sala penza politique ya solo ndenge ba politicien ba salaka donc wana ezali kaka entre parenthèses mukie pour nakoloba jour ya lelo ezali jour moko il faut to respecter yango ezali jour oyo tozwaki indépendance na biso 5 minutes ya lelo ba papa ba mama ba leki bandeko na ngai nakolobela obele sujet moko sujet ya lelo ezali ko concerner aide oyo ya soins médicaux oyo Olive ngana robenge mama Olive te na ko benga ye mama Olive te azali Olive Lembe oyo asalaki po a pesa artiste na biso comédien vu de loin a zoyer en charge pour atinda ye na Afrique du Sud ou Maroc pour na ba soins médicaux mais avant na développer ma solo oyo na lingi na sala vraiment une petite précision s'impose pour na yebisa déjà bino batu bozali ko landangai batu balandanga ba comprendre makamana na lobaka na batu mususu oyo bakota kaka pour ba comprendre te César Ngadi tout le monde est d'accord nazali contre oyo makambu ni vasalité na sepeli donc pour na artiste na biso munene vie de loin bazui en charge na Olive Lembe po ba bimisaye na libanda donc na sepeli po na yango mais façon oyo salami na façon oyo Olive Lembe asalaka makambo soka lingi ko aider mutu yango wana ngai ezali ko froisser ngai yango ndenga na sepelité yango wana lelo ngai yango wana 5 minutes na lingi na lobela batu oyo balandaka 5 minutes parce que na kokaki kotika yango eleka boyete mais parce que Olive Lembe a commis la bas moko boye il faut to timbela yango parce que ye azotala makambu mususu Olive Lembe na lingina yebisa yo ata o nyoso tu wana zo sala ko kansate ke mobali na yo wana Rwandais akozonga su na pouvoir akozonga ka lisusu na pouvoir te to monaka na monde entier a na poto tozali to monaka ba fondation ba association ba salaka ba aide mais ezalaka orchestré te ezalaka na scénario te oyo tozali komona Olive Lembe donc ce qui opesi mutu ndenge balobaka na liboko à gauche ya droite koyeba te mais tomona Olive Lembe akenda tango comédien na biso mususu mundueri akufaki ake kopesa biloko kolia donc avant dina se donc tout ça ils allaient filmer pour ba mona yebona bo ceux qui ozo pesa mutu ozo aider mutu ba koluka batu ba yebate et puis Olive Lembe yo sala wapi ils allaient mbongo ya trésor public au salaire pas imoroté biso toza ba comptable soko lingi yaka na ba pièce na yo comptable tout ça là ba rapprochement bancaire donc total soki ekopesa ndenge nini soki mbongo wana ekowita wapi totala ba compte ya résultat soki ekopesa nini poto yeba soki mbongo wana eyutaka wapi po totala soki mbongo wana eyutaka wapi mais toko se retrouver que mbongo wana ezaka mbongo ya peuple congolais donc vu de loin na sepeli mais vu de loin mbongo wana bakotinda yo ezali na yango mbongo ya yo moko ya peuple congolais mais eloko ngai ezosala nga passe na mawa pauvre vu de loin azasiko on a besoin de santé na comme bien donc il est capable de tout donc nazola sabine botala ndenge a communauté mwana mukie donc azali net mwana mukie siko bazali ko sala ye on dirait mwana mukie parce que azana choix te azali na choix kaka pour ba aider à s'en sortir na santé na ye
na lingi na tout na bino peuple congolais, est-ce que bino bozali komona yango vraiment que ezali logique ou bien ezali eloko moko ekoki kosala ma vie de loi azali artiste comédien ya munene ya mboka na bino tant nyoso tout oyo a passé na kosala comédie na kosala musala na ye, est-ce que akoki ko se retrouver boy aya ko kemande aya ko senga neti mwana mukeke ba transférer ye pour na soins médicaux na ye? Problème ezali pourquoi le peuple congolais ne pose plus de bonnes questions. Pourquoi le peuple congolais a posé la question malamu? Pourquoi le peuple congolais fier wane za susute? Pourquoi le peuple congolais azali lisusu ndenga kalate? Parce que misère tellement est commis en boka peuple congolais moya sala susu ezalité. Est-ce que solution ezali que Olive Lembe atinda kaka vie de lui ba ka typique net ya vie de lui ezali ebele? Solution ezali que il faut sikoyo to yeba ke ndenge nini tokoki kosala po artiste na biso na congolais nyoso tout azwaka soin na mboka na biso azwaka ngo na ndenge ya bien. Olive Lembe yozo kata sonité oza retourna mutu bon pona entre Maroc na Afrique du Sud olingo kende wapi bongo Congo musala nango nini ba hôpitaux oyo bino bosala fier o hôpital ya cinquantenaire musala na yango nini? Donc yo moko Olive Lembe na mobile no bobeta 18 ans, donc yo moko ex première dame ozoka sonité yo moko zali ko lakisa ke mboka na biso toza incapable ya ko soigner mutu toyoka ki ezali diabète, donc mboka na biso toza capable te ya ko soigner un diabétique. Olive Lembe donc ezali ko pesa nga pasi na mawa na motema oyako edarabatu, donc Olive Lembe yo ozali ko profiter na misère à peuple congolais, donc pour oyesra bango donc tina c'est donc ba komaneti ko ya ko senga kayo, donc olinga est-ce que ezali normal donc comédien munene musala ne comédien a sala ka musala na ye na suka azata na mbongo moko te ke ya ko se faire soigner azata na moyen moko te to mona pe na suka ataba musicien to mona musicien na suka ba ko zoyer na suka obsèque na yeba zui yango en charge parce que azo se retrouver ne loko morote tozwa ka o esalami na biso na suka ya Papa Lutumba banzembo nyoso to asala na vie na ye. Papa Lutumba togozo ne c'était Aznavour en France, mais na suka Papa Lutumba se retrouver ne loko morote allez bazui en charge na l'état to boité bazu en charge na l'état, mais solution ezanini? Bongo siko artiste c'est kaka musicien, artiste comédien. Bongo siko toloba ba instituteur auto benga monsieur. Ceux qui bazu ba malade, nani akozwa bango en charge? Nani akozwa bango en charge? Olive Lembe to monique nazako lo bango ouvertement Olive Lembe azali ko profiter na misère ya peuple congolais pour na ko aider bango na mbongo ya trésor public pour na ko sala comédie batutu ba mona ke Olive Lembe a aidé mutu. Na lobby Olive Lembe la biso ba pièce comptable na ye to sala ba rapprochement bancaire total la soki compte des résultats et ko bimandenge nini boko mona na suka nango boko mona ke mbongo kaka ya peuple congolais yango na nde aza osalama. Donc pourquoi peuple congolais personnalité na biso ezali lisusu te? Pourquoi peuple congolais ne pose plus de bonnes questions? Pourquoi peuple congolais a salaka analyse te to réflexion te ya bien sur un sujet? Siko nazali koyo kisabino Maman moko alandaka biso azali congolaise alandaka 5 minutes tous les jours makambo OP ya aide ya soins médicaux bakende ko soigner vie de loin na libanda et pesa ki pe passe na mawa nazali ko tiela bino message audio boyoka oyo mama oyo lobby concernant makambo oyo ya sujet na biso ya 5 minutes avec César Ngadi. Oui, allô, ya César Ngadi, son excellence César Ngadi, telagando prophétisa. Nga puisque na prophétisa déjà pour son excellence ya César Ngadi. Na bengi kana 5 minutes pour na lobby za journée tout batu bolandango dimanche eza journée à indépendance na ningi juste kolamsaka mayele ya bandiko juste par rapport ya ex première dame na biso donc maman alekaki pour na conseil lisusu kotalisa bato nini eza na kati ya lamuka ya on a bengi en tout cas limbisanga na ke 5 minutes kenda mwambango mais na mo eloko pour na ozongisa mayela bato sima pour na wala savoir que non lamuka égale MCC donc lamuka eza ya Kabila Kanambe problème yango eza nini
problème ezali lelo namoni bato namoni mama Olive ndi babengaka ye mama sociale alela na bato bazolela tomoni matanga munduiri mama Olive aza na matanga munduiri mais eloko moko bakongole toyeba te muto azoboma bino maboko musubino muto azoboma bino muto bino bobetela maboko lelo mais lo mutango kaka ye wana abomi bino na makimbonga makila na bino aye nango alesi bino akabeli bino bobengi rumela. Tu vois, bobosana bobosani ba fausse commis oye salama bobosani ba cousin ba cousine na bino ba congolais oyo bapesa mondo autre pa kabila aboma bango apa anandira kanyama donc soka benka nyama na téléphone bina moni ba shege o lobi na mona bango te na butu ba bomi bobosana ti ba fausse commis oyo bazwa memi bato mibimba bakimba baboma bango ya koboma na ba témoignage parce que nazala chauffeur ya kanyama oyo akomi komona mami bibembela banda omi bakinde ba omi mabona mama yemo babomi bwana ba chasser poubelle donc akomi traumatisé esenga aya akima na mboka oyo mais lelo congolais bobosani bandeko na bino bote mpona mbongo mais botelemi boza ba première personne ya bato botelemi mpona kofinga notre président élu Félix Antoine Tshisekedi bolingi nini lokola Kongola lingaka donc tokufe longo bolembo na makila bolingi Félix président Félix aboma Kabila donc atinda bato baboma Kabila po makila bato Kabila boma ya bandeko na bino boza olia bambongo lisumu ya Kabila elongwa po lisumu wane okoma pa moto abomi donc aolata milimo bato ya so Kabila boma donc eloko bino botinda yango wana mais gloire à Dieu notre président élu aza président oyo ayebi Nzambe ayebi liloba Nzamba bateli lelo bino bato bo soutenir mama bino bato bo soutenir mama Olive nangna yebisa bino eloko moko bino bo soutenir mama Olive bozo soutenir mama Olive alela na ba o bazolela boyebisa ngande ko na bino ronsiti manga oyo akufa Olive mtoboma oboma eke tomona Karine mtabeta masasi o lelo Karine azoni bato na bino na bato Olive ya bomaka yaka matanga na bango te tona matanga ye mama sociale et congolais bazaki na pouvoir à l'époque mais Rossi a Koufi maman na papa na Rossi a Koufi Rossi mo ka Koufi Olive lo ni ngezanga ka oki kolelisa bango loko ndolelisa mwasa munduiri obengisa ba musicien na ba journée bata théâtre na ndako na yo na kinga kato yamba bango bolesa bango poison siram makama mobuto zaka osala mundura bima na AVC mbala moko lelo bo baby si sus Olive bo baby si lisusu vie de loin yo wana mo lisusu telemi pona ko mtinda eko faire voyager c'est normal mbongo wa Congo est-ce que yo Olive o yaka na pouvoir ozaka na combien budget ne zaka combien ale bino ba congolais bo bezo beta maboko maman Olive boye ba ke oya zo sala wana azo préparer campagne ya 2023 mais yeba na biso maman Olive toza na o mayele lisu bikola lisu 2023 oko postila kate Kabila kozonga lisu na pouvoir te bozo rêver botika no bo mbongo bino bo yibaki bo bomba ngo pona bien na bino pona mabota na bino botika na bino onyo sto bo sala boko diabolizaka mutu te Félix apesa bato mbongo te po balingai Denis Zipa ko pesa ka bato mbongo te po balinge na yesiko na lamuka egal Kabila pona nini bo bandeko na bo mekolanda bien et muzito alobi na biso toko seme sécurité partout pona bato ba oya libanda bato ba oya libanda bamona ke mobulu ya na mboka ba ya ko ver ba ya na mboka te elingolo banini na oka muzito alobaki ba lukindeni ya ko sema ngo double ba monyango te ba créer nini pona kotake kamuzito zaki na kinga kati kanambe na mwasi na ye oyo makango na ye oyo ya assemblée générale mama présidente wana makango kanambe atindi bafinga président Félix pon ayebi kende bafinga président Félix IDPS au CPA nango te babima na balabala IDPS abimi na balabala bokombola ndanga bandeko nanga IDPS abimi na balabala mbala moko IDPS abimi na balabala lobi nango kana chien na mutu na musicien na bino moko boy musicien na bino moko boy donc entre guillemets bien ki akoma so apostilaka musicien na bino oya postilaka ke azala député ya Shadai musicien wana bolanda jie ifonga loba na musicien wana soki oyebi likambo nazota mona mobali moko akufa te
carrière ne ko continuer mais soki oyebi likambo carrière ne ko kufa bino soki boza la carrière ne kufa ndeni bino bomona musicien ayokanaka jamais ata nga sala meeting na muto ya lobisaka te ya munene akoma mona mokema nde febele ya pembe ake kozwa ya te pembeni mpo bolobela ye toujours zéro musicien wana oyokana te apostile na ngambu na bango baozongisa bato ya MCC mais ya postilaki mais ti lelo bavoix na ye eyokanaka te donc namona mwasi na ye c'est-à-dire quoi quand nzambe se kita moto nzambe kita musique ne se kufa nango donc aosala befort to ayokana aoyokana ne pe sute ye mo pesa zami yebi ke carrière ne kufi mais le quoi bino bolinga po bomona ke mutu ifa kufa to mwana kufa mais za makambo spirituel oh j'ai fonga loba ekokisama pona musicien wana azwa mutu na makasi abimisa ba jeune ya PPRD donc marche IDPS salami lelo pona loba kena ozana droit ya kofinga président de la République te na parlement bon ba bimi musicien wana moto a Shadai abimisa maître na chaleur babima na balabala bapata PPRD pona ko la koseme double tu vois babimi pona koseme double pona nini po monde entier mona keno et sécurité za mboka mbala moko babengi muzitu ba ese bibiso obimisi bato lelo ale bino bobimisa bato lobi mbala moko la muke profiter lobi nango na Fayulu na Martin Madidi babimisi bato président Zaki Libande a comprendre biloko wana président zongi apekisi bata IDPS bobi maté pour anini parce que bazo bangba diem bien siméloko et bien sécurité mais mayele la bino sala tout le temps bato bata pep donc ba comment ça biso lokola la muke comment ça la biso soki eloko wana eza malamu te IDPS la siliki nango ale bango ba côté li PPRD bango ba bimisi lokola marche ba profiter na sima na pour IDPS azonga sima pour bango ba PPRD continue na buzoba bilo bo mo na la muke zo accompagner toujours ma action ya PPRD parce que président comment que no bana IDPS bako tomboka te na biloko eza bêtise ba droit bana mboka so botomboki ba orumisa gouvernement soki bana peuple la bimi libanda allez Fayulu bango pe muzito na Fayulu ka balia mbongo ba profiter nango soulèvement populaire bokolonga te makila na Yesu se kiti Jésus Christ roi du Congo makambo Congo et makamba spirituel donc o aza miso molimo mona que délivrance c'est salama de lo salama malgré tout ça makambo zambe salama ba vérité a toujours malé donc on a bengi batu po bola musamayele na bino mbemba o bino boke yamba lelo mbemba so zaka mutamalamu mbembo bakangini o bakangana na CPI so zaki mutamalamu ata na signe ya reconnaissance apamba papa wana ya mukolo akenda otale 2 fois na prison mbemba bakomeli lettre basimbisi touche na lettre ya otanga bakomi makombo batu mais na bakomba batu bakomi basote président Etienne Balongo likombo nae mais basala touche wana et pas ya président bomona ngo bejo ya ba ambassadeur mais le quoi président Mutamayele a remarqué mbala moko loko na longola kango pa beta liba côté mais mbemba le quoi za commerçant la mbongo ayebi ni berère o ba komelete est-ce que mutu aboyi batika konta mboka za la président de la République bela ba gas ba komeli oyebi tena likambo ba komelinga ba olukanga na koya na plage bato ba singanga allez atangi pona osala bato ne 3 personnes sentiment abosani keno peuple otomboka na likambo on comprend mais pour le monde qui niveau mais la politique ba na ngote yango alangana yebisa bino keno boye beloko bo sala ba congolais on comprend boye baba nani bino bo betela maboko tu vois lelo bolo babo seka sauf nani ndikona biso bokechu wayambo akofinga Felix mais mutoka mongaza te bokechu za ko soutenir Mobutu bokechu abunela Mobutu bokechu za ping Mobutu yo ganisi kombemba za ping papa na travailler na Mobutu bokechu travailler na Mobutu tout le temps de ba travailler na Mobutu ba otikala toujours ko za ba obundisa toujours papa Etienne Tshisekedi c'est normal ka ya bokechu ezaka ya Mobutu donc so lelo nzenga yo mona ba face bokechu afinga zenga Mobutu azonga sana na Kabila kenda pa zombo ona zonga yo mona pesa bokecho aleki afingi zenga mama nayo mais bokecho otelemena kati Tshisekedi dans Jacques Fele cercueil lelo so afingi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et comme ça bino binoté donc ze Mobutu nani bokecho
papa na Ngwanda Mbemba baba tu ba travailler na Mobutu donc so ba sali bango ba telemeli Félix et comme Sabino te donc ba impère yango mon na meeting ya Fayulu azong Sabino po boye ba keno ba impère abeza aso nye ya discours ya dictateur donc nye de oh ya lobby yango wala en tout cas peuple congolais zamba lola apambola bino na pesi notre président Félix Antoine Tshisekedi Mbote zamba lola bomba yo na bitumba butumo abundela yo bana Congo bo fungola misu bola musamayele mayele nde sala o comprendre mayela bomoto eza pona mtuzo lobela boto lobela Félix te Félix akoleka kana eme Congo etikala ya biso ba congolais pona lobby ya bana biso pona biso mokope Zambe abatela bino 5 minutes toujours à l'avance ciao. Donc bino mo boito landa oyo mama oyo lobby donc vraiment analyse malamu na répéter lisusu nga naza contre te ndengi vu de loin Olive Lemba Zuye abimise libanda po ke ne basoin médicaux naza contre yango te bolo bakete o César Ngadi aza contre nazali d'accord nango mais est-ce que solution zali yango wana parce que ba kaneti ya vu de loin ezali ebele et puis ceux qui ozali kopesa mutu oya ba filmer te oya bo ozomona ke mutu aza ozomona peza très malade ya ye donc aza sona choix te vu de loin est-ce que ye choix musu eza po na à part que le santé na ezonga bien donc ozomona ke Olive Lemba komi ko profiter na misère na faiblesse ya batu pona ba na habité ceux qui ekoya kaka na ba mingi nga na mona kaka ezokoya kaka na ba artiste comédien na habité ceux qui mama Olive ngo ceux qui Olive Lemba zalaka na likangu ya comédien na habité ceux qui azalaka na likangu ya comédien kuna na kati parce que zaka ba comédien parce que maman Olive tolo baté maman Olive aza exemplaire te les lois salaka batu ba leçon de morale que on dirait yé azali mwasi moko bo exemplaire maman Olive wana Olive Lembe nazo benga kutu maman nazo baté Olive Lembe ozali exemplaire te parce que yo zala ki momi ya Massa Kanambe momi ya Massa Kanambe ya soka batra na ki Rwanda choko ndenge nini o sopabul mbala moko okenda pa soko zala penza mwasi moko exemplaire tango Rwanda ya Kanambe azolinga yo ngo yebse non papa ozali camarade ya mobali na ngai ya kana ko lingote mais net yo mesana na ba bar soki wita wapi olinga donc ozomona ke oza exemplaire te parce que ozali ki mwasi moko exemplaire master ya type na yo azolinga yo ngo linga yete ngo ndozwa jo mususu. Et puis maman Olive yeba ke ngana lingaka kutu yote parce que yo mutu olingisa biso Kanambe moko Kanambe azaki sans papier yo muto pesa ye doc maman Olive mariage obota na ye opesa ye doc azaki sans papier et puis na pesa ki yo devoir moko yo maman Olive ko ko ede biso to bando lingaka Kanambe ti le la kufa mais yo ndo bando la ne maman Olive ko so mafuta ya moto na butu ndengi Kanambe ronflaka obwakeli yo zikisi ye ba moto mbele moko kufa mais osala ngote. Mais si vous yebaka ke maman Olive Mukolo Kanambe akozwa masolo na mbutu pe na dikosi yebaka ke yo okoluka place okende na Rwanda kuto okende parce que relation na biso na Rwanda ezongi ndenge ezalaki kala na era Mobutu na Congo Brazzaville kutu sasunge sukuta ko yamba binote donc okopaka tambangu okoluka place ozali kokende donc maman Olive na répéter lisusu ozali moi c'est exemplaire parce que ozalaki momi ya Massa ya Kanambe ya lingi ondima pona ni soko ozalaki moi c'est mon exemplaire ongo boya on dit donc mesana na o na mobulu na yo donc okei na massa ya massa na yo donc ça la maraté donc maman Olive yo ko pesa biso ba leçon de moralité parce que ozalaki mwasi ya Eric Lenge wana azali massa ya Kanambe d'autant alinga ke so ozalaki momi moko boyeke ndeko lo bangana sambela ozo pesa ba non ozali faux petit donc ce que Eric Lenge wana azalaki massa Kanambe alingi ngolo ba non te yo ko linganga te ozalaki massa ya jonanga mais olingaye donc za faux petit ko yela kabiso ba masolote do makambutuka izaka ba comédien ma comédien na habite so za makangu ya comédien donc toujours tala toujours comprendre parce que to comprendre ce qui boule na yo ezali nini Olive Lembe yebaka ke jona yo akozonga tout na pouvoir te yo soko zo salaka bo po botika la na actualité ezali ndenge te siko ifali ozola sa bisoke donc bo sala eloko te donc bo pito na kata mboka wana bo beta to le centenaire Boubeta tolo cinquantenaire. Pourquoi ba comédien on a ba kouri ko se soigner na mboka na bisote. Donc yo moko ex première dame, zo tout na mutu. Donc pona Maroc ou bien Afrique du Sud. Yo mo o ka sonité. Donc siko Congo ana d'autres za na biso no pito moroté. Donc vraiment peuple congolais na za ko lo bal susu. Donc toza contre que d'autres za contre te que
vie de loin, babimise di banda. C'est bon, mais c'est pas ça la solution. Na façon ezo salama ezali yango te. Donc parce que Congolais bozali ko sepela na privilège à mutu moko. Bon siko ba misuso bazana ba kaneti ya vie de loin. Ba suka wapi. Donc sikoyo na lingi na tuna yo mama Olive ozali donc yo obimake hein o edara batu donc yo assistant social ya Congo. Bo siko nga ngo tuna o mukendi o baboma na kanambe na mobile na yo siko veuve na ye na bana na ye. Mais pourquoi okenda ko aider bango te? Parce pourquoi okenda ko aider bango te? Chebe ya atika famille. Pourquoi okenda ko aider bango te? Colonel Zogindala o tomonaki baboma kuna na kanambe kuna na front. Moi si na ya tikala na banane. Pourquoi okenda ko aider bango te? Omoni ke siko oponaka na yo. Parce que soko idara batu yo za na fondation soko za na association. Kenda ka pe ko aider batu parce que mu kenda kufa atika mwana na bébé papa na ya kufa. Pourquoi okenda ko aider bango te? Yo kaka soki ale comédien kufi piata peta otomoni omemi ba saki soka ma desu na nini ba filmer oyo siko kozwa aller vu de loin allez obimise wana donc il faut bouler peuple congolais marque azo sala wana Olive Lembeza pepo arriver c'est première dame aza siko pa ba mona première dame azo sala le côté mais siko ezali état de droit makambo wana te première dame siko aza assistante sociale à mutu moko te donc peuple congolais il faut botimba donc Olive Lembe azo sala tout pour abimisa première dame actuelle Maman Denise abimisa neti faux pour ba mona ke tala Maman Denise azo sala le côté donc ex première dame Olive Lembe kuta longwa tane occupé c'est pas ça le problème. Maman Denise na président de la République bazosa siko tout que peuple congolais a soin médico félé peuple congolais soki maladie abima libanda te. Donc faut to timbe la maman Olive donc azana boule na sima parce que yaza moi ça rwandais donc bazala ba boule moko ya CCC. Donc azosala boye po ba mona ye neti mutu malamu na zoeb sabino ke azosala ba scénario po ba tuba mona parce que so lingo aider mutu to mona ba fondation na poto ba association ba sala rozo mona bazozwa ba bana moko bazana ba déformation cardiaque bazona ba ko opérer bango bazana ba chaîne moko boye ya sala to mona raté ke ba lakisa ngo po ba sala net ba sala ba reportage po ba batala mezate ke bazo filmer mutu amawatala na no vie de loin na itaza nango yo kansa osani ata ba bise tambola na mabolongo akotambola na mabolongo bota nazo bino photo bota la penza mutu ndenga azali nga na yebi nga na belisa batu mutu so akomi na niveau oyo azasusu na choite azaka na choite ke santé na ye bonga mais Olive Lembe azoya na ba makambo Olive Lembe asalaka wapi Olive Lembe asalaka wapi asalaka place moko te ezali mbongo na biso moko ya trésor public yango ande azali ko sala ba makambo nyusu donc na lingi lisusu na répéter na bato bazali ko landanga na 5 minutes bo interpréter ma bête bo mona net que César Ngadi a moni ma bête net za maman Olive Lembe a aider mutu a moni non na moni ngo ma bête mais façon ya ko aider ezande bien te puis ezape solution te Congolais mawatro parce que Congolais mawato Congolais azali ko se réjouir na privilège kaka ya mutu moko mais est-ce que bakaneti ya ba vie de lo ezate siko e photo yeba ndenge ni to ko sala po Congolais a soukara boité parce que bino botomo na normal artiste comédien munene neti vie de loin vie na ye zala yipona ko sekisa bato ko sala ba makambo na ye na suka azata na mbongo te ya ko keni ko se faire soigner donc parce qu'il faut donc Olive Lembe azoya comme tourner neti mwana muke olingi nini olingo kende wapi olingo kende na Maroc bo kende wapi donc bozomona ke ezana tina moko te 18 ans passé na mobali na ye donc batonga ba hôpital te ba sala biloko moko te donc Olive Lembe tisiko azali ko se moquer na peuple congolais donc azali ko se moquer na peuple congolais azali ko zwa ba misère oyo ya peuple congolais akomisa neti donc dona donc azali ko sepela na misère à peuple congolais pour akomisa neti zoba papa mobimba boya sala ba makambu na comédie akoma na suka eloko moko ya ko sala ezalité akomika ko bondela bon sikoyo ba vie de l'homme mususu bazala ba maladie neti ba vie de l'homme bazu chance wana te privilège wana te ya okende ba kosuka ndengeni bakokufa donc solution ezali ke to sala nyoso tu ndengi to komisiko président na biso bomoni ke ba soldat ba militaire ba rozwa ba soins médicaux fele bana ba okende ba soins médicaux donc et comme sikoyo na batu nyoso tu pour congolais ayeba ko se faire soigner na mboka na biso moko parce que tozali capable ya ko faire soigner
population na biso moko kaka na mboka na biso. Bon donc nakomi na suka émission ndenge na yebisaka bino kaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez l'habitude de faire. Donc avant na suka émission nazali suka yebisa bino donc nazali contre Oyo basali vie de lointain. Je suis content pour lui. Donc azalaki malade, azalaki na choité. Donc il faut occuper Moutou avant Koufa. Ndenge bazue babimise libanda, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas ça la solution. Et puis façon Oyo Olive Lembazo salela yango ezali bien té parce que azali ko profiter na misère ya peuple congolais pour azwaka mbongo ya trésor public asalela yango soki opesi Moutou, ozana besoin ba filmer té ba lakisa yango donc mukili mumeme monake ozo sala donc wana soko sali ndenge wana ozana besoin basala yango publicité donc ozali na eloko moko bombi na sima ya Moutou na yo mais yebaka ke Olive Lembeke mobali na yo ozongaka lisusu pouvoir te. Donc na komi vraiment na suka ya émission boyebi na suka émission donc on appelle ça bambote na base na pesa na mbote na bandeko nyoso tout balandaka ngai donc nazali ko bandandeng na epsaki binoka ke na député honorable indéboulonnable monsieur Ziko Mayele ya azali penza député oyo azali ko salela peuple à kota na parlement pour na peuple congolais. Donc le ezali le 30 juin ezali anniversaire ya massa nanga penza ya coupé donc totanga na eto zalakane azalaka na Londres donc bon et joyeux anniversaire na massa nangai José Kanwa na Londres donc wumela donc ezali esengo mingi ozala ba massa o bozalaki na bango na coupé tilelo bozali kokuta nozali en vie parce que santé basakana na ngo te so en bonne santé et l'équipe nyoso tout donc une fois de plus bon et joyeux anniversaire à José Kanwa massa nanga ya coupé nazana petit nanga penzo na betela ratolo na bi ba petit ndengo na bazé belete na monde parce que na poto ba petit mususu mona ba koma ko manquer ba vie ba petit mususu donc ba koma ozomona do parce que ça na poto azoe ba soute o mukolo o bonabo mais donc respect zali penza bien parce que respect et refongolelo banzela donc nazana petit nanga na lo bara donc Doudou Chouami donc Doudoulé pour les intimes monsieur Swami Makobo donc petit nangana na bazaka deux na monde donc Doudoulé na moka zaka na Pyongyang donc vraiment bambote trop parce que Doudoulé salaka mingi po na 5 minutes avec César Ngadi na keisikoyo na États-Unis d'Amérique parce que na kansaka azaka na Canada mais à comment États-Unis d'Amérique donc petit nanga allait yeye na pesio bambote belé na famille no mobimba so na kanisi allait yeye ndekone mususu azaka na Londres Christian yeye mapala na pesibino bambote ebelé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi nazali ko pesa moni na 5 minutes do tolobelaka makambu ya mboka nazali ko féliciter association Aïsoni donc association wana et Edaka donc ba jeune maman ba oyo moni ki elem sou ba boti na accident donc baza na place au Kenete donc Aïsoni ya bavon is wana ezali donc bana na biso ya quartier donc vraiment association wana bokozwa temps to sala ngo émission pour boyeba mais ba acte boye omoni ke ezali bien azo aider sans que vraiment azala na retour na likambo azali ko aider parce que il faut aider donc na kei sikoyo na Serge Palmi azala cheval entre Paris na Bruxelles donc petit nanga Serge Palmi bambo théâtre na onyo surtout au salaka na 5 minutes avec César Ngadi donc na kei na Australie pour na repesa mbote na André Luboya na kata Australie donc avanisa masolo il y a 5 minutes avec César Ngadi bon na kosukisa na repesa mbote na États-Unis na Alexis Mayunga azali donc batoyo bakola penza na famille na biso na kati ya matonge parce que biso to botama na quartier rankin donc na pose à 21 Alexis Mayunga na États-Unis d'Amérique ba mbota trop donc to komi na suka ya émission na biso donc ndenge katolo baka merci na fidélité na bino donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour la disfidélité. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, toko manke ete arozoma solo, Nambutu, Tonadikosi. À très bientôt. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya Sepela TV.
bouquet comme quand bouquet boy au tina poche voyager dans ngokeno partout lingi na bouquet no c'est pas la TV mais ma biso n'ozo ma biso wana 4K machine ma daka c'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na Bandako Nabino. Tomanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba. Dans Naza Ndeko Nabino. Dans Naza na poto depuis Bambula Ebele. Dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na yapoto musala musuna salakate na zakaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe et la muscle et aka neti likofi motema mutun so neti likofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene la diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour équiter ça. Auto ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bino la mukuse. A ezali accident o ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V etali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine o ezana cerveau. Et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si vous classifier en mode 2, les amis balés, les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi, continuez à vous donner un conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na Pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso. Nyama mbisi na Pondu. Merci.